pour qui ça existe qui ça existe de wanabiso babomi azalaki envoûté par Diego son chauffeur. Comment? Comment kobima? Moi c'est nambali. Ouais. Comment kobima? Ba image ezali yemoko Diego pas voir qui yango devant l'état. Ba toi service ya Pécrime ba découvrir ba kisi na chambre ya mowe ya Yvonne. Alors ba kisi wana ba détecter quand on ba kitisi on ba kuti manzaka Yvonne, suki ya Yvonne, photo mobile na papa Kambale, donc ba tout na tatouage mutasi femme ça koki ko accepter tes passes parce que ngana zaki acceptable partout. Nazaki na nos camarades à Eni Solangi, nazaro kende kuna donc eza nango pour na tatouage te parce que na batu mususu akolo basambela kamera abandaka na batatu. Et na prophète mo na ebie prophète Alanju na Brazzaville azara na batatu na ba mapoko. Prophète wana nyo kwa ma période ya oluka wana makama ba tatouage kolongo le bimite. OK. Anyo kwa ma polong taka pasteur. Andima kutuke bakate poso. Oh bato zo kene ko s'attacher na bango batalibanda pe oyebi état d'âme na bango. Peut-être bazé na ba problème na famille. Parce que babi aza ovanda na famille te azaki éloigné na famille. Manda kuna aza ovanda ka ye na bana nae. Nanenga zwaki Diego na bana misala donc famille na écoute yakate yeso bato bayo luke lo baba église famille yakate donc c'est-à-dire quelque part ba ki na babe dans wa koti a découvrir famille on ke mobile afanda na place monter moi sur azara na ba problème na famille na e ba so la raté ba ya ko talete na ko travailler na couple yo mbala moko automatique akia kangi mobile akangi na mwasi c'est-à-dire ba manzaka wana soka zwango parce que ba vérité no ebimite Diego a filma maman Yvonne azap na bablo o a filma parce que ça na ya cause a cheli mo lo mo apongi la beta histoire vraiment moi na pesa nga histoire aza coucher maman na azola la maman na nene atela kai na café Bonjour Balandi Ajika TV News, Balanda Rabiso Mokili Mobimba. En tout cas, na pesibino ba bonjour, ba bonsoir. Par rapport à Air Bolanda Rabiso, ezali Jika, Mama Banebele. Benganga na ba kombo nyoso kolinga mena suka benganga Jika parce que salanga munene evimbisanga. Na pesibino ba mbote parce que vous ebele. Na pesi papa José Magloire na kati ya Londres papa tikanzamba lola pambola yo boza tellement ebele ba obolobaka Jika pourquoi oboaka kabiso te bolimbisanga yi. En tout cas lelo eza des plateaux Jika TV News Saratola Télévision boka moite boko comprendre yango baboni à Saratola to pesi bino bambote parce que bozalaka tellement ébélé à ne pas comprendre. Lelo, Ganazaka invité, mais aujourd'hui c'est moi qui invite. En tout cas, je ne sais pas, je vous dis bonjour. Patrick Fongo la caméra, Tozo Kota, Tozo Yamba invité Nabiso. Bonjour Maman Sarah. Bonjour Maman Jika. En tout cas, et c'est moi qui Yamba, parce que Yom Toyabanga. Merci beaucoup. Boni Bassam. Ouais, ça va bien. Santé Kitoko. Ouais, très bien. Ya solo penzezo mona na penza. Boni mboka. Ah, mboka na mswe kendeka nenge kenda kaka. Na système ya nini to salite? Nyonso tuzo sala. Rien ne marche. Et tambola neti et tambola te. Vraiment. Et bilobi. Timbule za obeta na tongwana na bando tambola. Lobi na sambula. Musama kasi. Kasi na kenda matanga ya Yvonne. Oh. Que son âme repose. Yango nde mama na likamuna bisope. Voilà. Alors Nanzela. Tozaki nzela ya Bukasa. Sur les champs, Congola a créé COP. Bando teka chapeau de bain na elamba mbula imperméable. Chapeau de bain. Quand tu mbula va bandi mutakoti batu bakoti ba magasin, ba bando teka. Boka libanga. Donc ozo sentir que batu ba courageux. Donc azo ça la COP à l'instant même. Na minute mbula ebeta mutu to akoti na ba magasin ba chinois bimisi imperméable à côté na circonstance bimisi ba imperméable bimisi ba chapeau de bain azoteka azopola azotambusa azoteka c'est-à-dire batu ba lukaka ba congolais ba bosser
Ni to salite. Mais gouvernement et permettra biso de toi avancer. Ni to salite. Merci beaucoup Maman Sarah. Plateau lelo ezali na moi passe mingi. Émission na biso lelo to lobela motema ya congolais, to motema biso ba congolais parce que biso pe toza ba congolais to kolo ba bati biso ba congolais toza motema mabe. Maman, je crois ne bandeli tina suka oke kotika ye na ndako na ya suka ozala ki wana kaka pona kolakisa biso makambo ya Mama Yvonne. Mama, liwa yango ya mama ngana leka na Mirador pona bansio Mirador bao baleka bansien na bansien Mirador na leka na Mirador, mais peut-être azala ki na rédaction parce que mingi ba animatrice ba mona na rapenza na bato rédaction te. Peut-être Mama Yvonne na image ya kibo mama ya lelo soki na mona ki des fois na koloba aza collègue nanga ya kala parce que de 2014-2015 je passais à Mirador. Mama liwa ya mama wana na plateau na biso JK TV News Saratola okoloba ni. En tout cas histoire à Maman Yvonne bande ko belé bazo comprendre en moi genre moi genre comment pour qui ça existe aka qui ça existe aka de wana biso ba bomi azalaki envoûté par Diego son chauffeur. Comment Bah comment kobima moi sinambali ouais bah comment kobima ba image ezali ye moko Diego pas voir qui yango devant l'état ba toi service ya Pécrime ba découvrir ba kisi na chambre ya mowe ya Yvonne. Alors ba kisi wana ba détecter quand on ba kitisi on ba kuti manzaka Yvonne suki ya Yvonne photo mobile na papa Kambale donc basala asala ki penda bonganga kotsa on a kati ya plafond na chambre Yvonne etala akambetu ne bu. Maman s'il vous plaît to kende malembe parce que to linga ko sala émission moko ya bato ya mayele. Mama Yvonne azali moto ako sambela na CFMC. Voilà. Nani abosani CFMC parce que CFMC elembo nyonso ya nzoto ya moto ezaka na signification. OK. Je ne crois pas que Mama Yvonne a continué à CFMC kaka sikoyo. Peut-être que tout le monde va comprendre que CFMC des ministères il y a combat spirituel ndé yango wana église ya Mama Ulange za église té ezaka centre ya prière parce que jusque là na ne koma église té. Comment dire goza na ba tatouage partout na makolo na maboko na mukongo une fille oyo azana kata ministère il pas accepter quelqu'un de comme ça tout près de lui ezalaka ngana webso ezalaka parce que ngamona mona ministère ya combat spirituel na CFMC tatouage partout on a ba briser yote te ba brisanga parce que là azwa promotion na lekati da délivrance ya solo ouais na bima un certain moment j'ai passé par là promotion ya Marie Mère de Jésus. Oh là là basala ba tatouage dans ngande ba délivrance parce que ezala na ba tatouage na ba esprit. Oui. Alors na kata ba tatouage nyonso ya nzoto ya mutu ya na ba esprit nango na signification nango ça voilà. Je le sais. Alors ngaye ba tatouage nanga basalela ngo ba délivrance même bato ba tatouage biso misu ba kota ba esprit na bango na kati. En tout cas procédure à délivrance wana na landango. Alors kolobake mutu na tatouage mutasi femme ça koki ko accepter teza passe parce que nga nazaki acceptable partout. Nazaki na nos camarades à Eni Solangi nazaro kende kuna donc eza nango pona tatouage te parce que na batu mususu akolo basambela kamera abandanga na batatu et na prophète mo na ebi prophète Alanju na Brazzaville azara na batatu na ba mapoko prophète wana nyo kwa ba période ya oluka wana makama ba tatouage kolongo le bimite. OK. Anyo kwa ma polong taka pasteur andima kutuke bakate poso bakata yango atikala ta na cicatrice à pota. Voilà parce que c'est un homme de Dieu. Po atikala ne lemboté. C'est un homme de Dieu. Na ebi pe naza na semaine ki nanga papa Rodrigue Lunda je te dis bonjour asalaka na bisika moko ya likolo awa na Kinshasa donde azabo aza condamné à kolata jamais match court parce que azana tatouage skoze loko asalaka yango na bwelenge voilà. Na miniti pe akoma mosali na Nzambe vipe place ya salaka donc azali susu na droit ya match court voilà. Te mais apparence ya Diego
ezalaki penzaka ya mutu mabe. Apparence yango na oloba apparence à Diego ezalaki penzaka ya mutu mabe. Problème eza nini? Omoni mutu tanga utaka na kati ya déception na famille, asatachaka na batalibanda. Oh bato ozokende ko s'attacher na bango batalibanda pe oyebi état d'âme na bango. Peut-être bazali na ba problème na famille parce que babi aza vanda na famille te, azaki éloigné na famille. Ndako na aza vanda ka ye na bana na ye. Nanenga zwaki Diego na bana misala. Donc famille na écoute yakate. Yeso bato bayo luke lo baba église famille yakate. Donc c'est-à-dire quelque part ba ki na ba benda na famille. Alors na kati ba benda na famille akoma ki na besoin ya roza na chauffeur parce que akumbaka te. Ba présenter chauffeur mo liboso na ye. Chauffeur na ba présenter wapi? De Diego. Wapi kasi? Ka ba yela ye ko yela pas changer. OK. Kambiste na ye moko ya coin asa a changera bambongo atikela ke message. Yo loko zara na ipen awa so ozu cop moko ya chauffeur moko comme ça là. Te ba yela kai chauffeur Diego. Mais histoire bien. Ouais, tant Diego akenda ko luka musala. Atika tatouage libanda te. Atanga le so na ki luka musala. Na tika na ta marche courte te. Ngata marche longue nanga. Posona chede ya bien moi na malamu. Donc mukolobo sutra mukobo mona ngana ya tibraka. Vous comprenez? Donc c'est sûr Diego yaka na ba comportement yaka na kubuka maseke. OK. Dans wa koti à découvrir famille on ke mobile afanda na place monter. Moi si azara na ba problème na famille na ba so la raté ba ya ko talete na ko travailler na couple yo. Mbala moko automatique akangi mobali akangi na mwasi. C'est-à-dire ba manzaka wana soka zwango parce que ba vérité no ebimite Diego a filma maman Yvonne azap na bablo o a filma parce que aza na ya koza achelie mo lo mo apongi na beta histoire vraiment moi na pesanga histoire aza coucher maman na aza la maman na ndene atela kaye na café on se comprend. Donc c'est-à-dire ceux qui ba comme ide amosta mobali Diego akoko chela tana koka atana mai ya laliwana wana oyo zolo beza mwana ndena zolo babwaza na prison makala tana kenda na prison makala papa mobimba ya 56 ans ana pavillon 1 donc yena butu mama na ya belaka ba pesa ye kisi. Donc, ce qui a été coupé sa maman est qui s'est la caille, qui s'est abîmé na maman. Quand je parle, c'est une histoire vraie. Major Moses na prison à Makala, c'est ce que je suis en train de parler. Donc, c'est une histoire vraie. Et papa, on a zolo bazan na prison à Makala. 56 ans, abimana maman na ye. Un jour, maman Sokala Mouka se retrouvaka. Vous comprenez? Vous comprenez quand je dis maman se sentaka déjà que nous avons ba ya mibali na sena ye. Maman lobi soki mwana nga ye na tout rona omela kisite. Abombi kisi. Ayiko comprendre que mwana na mobali nda gangi bandeko ne ba yiko kanga. Ah tozolo ba abeti 2 ans en prison. Abeti 2 ans. Donc ce que vous parlez c'est la vérité. Mais maman Yvonne, c'est une femme mariée. Ouais, c'est un assez solo. Okay. Donc peut-être tant akenda okanga nganga ebisi epozwa possession na vine makasi foya na manzaka. Aoza l'obligé à redroguer pokate azwa manzaka. Aoza l'obligé. Ata bazwi misato, ata mi baleza yo manzaka. Ata kati osuki eza yo. Yango azaki nango bizwa. Donc question na olobi maman Yvonne azaki marié na papa Kambale babuta bana misato. Ouais, ça y femme mariée. Mais comment les messieurs à Dubaï, madame Aou, tout le monde a dit que c'est bizarre. C'est business. Et bien, tout ça, mais ben, on peut pas na poto. Mais à Bangosko, ils ont dit que mobile a résidé na poto moi snack. Chasanga lo ba bolingo à distance ils ala até. Ya solo maman. Bolingo nini wana yo na poto nga na Kishasa. Oyo balinga nga atika na Kishasa yo na poto. Yango moni ba problème belé na ba couple les ozwama. Et avant ça capété. Parce que mobile so aza pembeni na yo mobile a protéger yo protéger Jona. Et ana kamso avant mobile no sala ngo Sarah yo kanga na ngona ndako poto andako moko. Likamso pe mo za ngazala ayo kanga na ngo po bwana ndako. Siko yo za na poto ya za yazane na poto kuna oyeba ndeni tamsu ye pas osala. Asali. Ngana ba bolingo à distance ya la ati. Lobake mobali akei akiosa musala mo boye ya kendaka yaka yo po kenda ozonga do bosa neti ya bango na mona kiango normal les business parce que papa Kambale aza papa o ba commerçante presque nyonso ba kenda Dubai ba ebi asa ela ba conteneur ngakuna eba ite
na yo kuta na matanga na fi na copine moko pe to kendara ne Dubai to sa ne conteneur moko abi mesara yo zo ba papa Kambale tendeni papa wana zara mukusa za très calme zara ponctuel za respecté yende papa Kambale encore banande balela business baloba rapete aloba te okomonele penza aloba te papa wana munande wana papa Kambala ozo yeba etenga bien yende papa Kambala ngo kasi ye wana ozo comprendre alors papa Kambala sara business azana agence affréter la rabatu ba conteneur en même temps tinda ba biloko na kina wa moi c'est atekaka donc bazo travailler na moi c'est en collaboration moi c'est outil Dubai na Dubai wana outil business ya na mobile na ye na biloko ya koteka donc c'est comme ça ba vivre moi c'est akendara kuna mobile yaka moi c'est akendara kuna mingi moi c'est akendara pour mobile ça li base à business déjà na Dubai alors et ça qui normal mais moto ba yako zo comme chauffeur a étudié ndako mobimba étudié à Monique porte d'entrée zali apparemment maman Sarah toke peza na ndenga bosolo histoire oyo apparemment zo se répéter makasi ba patron bazo bimakana ba chauffeur ba patron ba bimakana ba chauffeur ba sentinelle ba na misala ngana pona nini ba papa baza ba impuissant ba papa ba travailler ka ba maman bien te ba papa eloko nini zo se passer place wana tozona likambo ya maman la biso uti ko tika biso na liwa ya somo mais to moni ke likambo ezaka pa maman wana te eze pa maman ebeli na ebité mususu ya négligence ya mibali mususu négligence ya mibali amoni de moi atie moi sinandako c'est fini et si or moi si ana besoin ba chérir à tout moment mususu peza rakisi peza na ba garçon belé lelo tande ba garçon na biso akini banyokola basi ya poto na bakisi soit 55,000 otindi 10,000 otindi la soka na mu abali mutu mususu OK mususu eza bakisi basi belé ba garçon balingi koluka l'arte ba comment oluka moyen de vivre à facilité ici fait baka ke moi si wana kuta sala wana poto ana mbongo alelanga akyokango ici fait un simple bonjour seulement azuyo boni sko Yvonne Mrazaki muta otambola ne banda tongo tibutu po chele bitambo wana nyonso ezangani so ba ebisi atazwa poussière oe bwakela ekota vandaka azalaka na kiti no liboso wana obwaki avandeli yango cha o na biloko na olia o aocha na mai cha aocha yango facilement penda ke bazui Yvonne et mende bazui Yvonne parce que porte moko ya ki polele porte à déception il faut ce qu'on développe aussi porte à déception na bolingo nyonso soki moko akomi na inquiétude ke msu mobala kipanga te to ayoki sango mobala sali boye efungola la porte kande fungola la porte so mutache de akanda ato sambela ndeni so jour wana ozana kanda so diable ayo mekozwa o mama Yvonne azaya mungala te aza mungala ti Yvonne fete ouais azaya mungala mungala kombo wana bangala mais pour ne pas que chat tribalisme était moi je grandi na mboka ya ba papa Kambale bazaka trop tribal banande c'est que j'ai dit ba Olanda biso ba comprendre mon ande po fanda na moi so aza ekolo na été c'est trop compliqué trop tribal babala na bango ça je m'excuse to za bana nzambe mais to kota na mozindo na biso tango lobi ke mama Yvonne azalaki na déception ya motema yango Zego a profité na faiblesse wana. Cela veut dire que papa Kambale na part na yaza pe na part na liwa ya mama. Bon, cause à la part à liwa c'est trop dur parce que na vie auto vivaka ba problème ezala kaka mais dialogue les gagnants surtout na couple. Tango mona kelo mo ba saela ko ba saela ngo suste sola na mutu na. Te me papa apparemment netilo nini fungwa matema ça net papa apparemment na tongo nezala ke so la muki na tongo benganga chérie ça va ole nini apa po babiloko mike e konta la maman rapport sexuel coûté mais biloko wana mike wana so mobile no so respecter ngo makanisi kuta ta ya ke oza na place moko msupe ko za te parce que apesa ko ya bolingo nyonso affection na téléphone on se comprendre. Alors, ce qu'on dit que papa t'a a stoppé ba biloko mo boye obenga kae kalazara so bengi ya mbiomba moko ozoya ozoya suste o constater ba changement moko solika na papa
elo nezo sala ka oyo changer okoma bo siko bien inquiétude wana na bakanda wana efungula ba porte bato bele diable azwa vi na banga sakana nango kana mikolo moko oya koma na kanda sili kaka ifungoleli ba porte parce que Yvonne aza mwana CFMC mwana ba prière mwana komba moboko donc aza na porte moka ya muke afungolaki Diego akoti asakani na famille mobimba et bandaki nanu ndeni parce que na yebike dossier oyebi yango o maîtriser yango c'est pour cela na ekoluka yo et bandaki na ndeni nini Maman Yvonne azwa yepi ameme na ndako parce que eloba na tayo moko mama Judith eza mutu nyonso bakotsa na ndako te koko mise déjà na ndako eza parce que bakangaki ede na kisi parce que azaki nena un travailleur simple na kata ki travailleur simple déjà kanga mama Yvonne na kisi kana ki travailleur simple akangaki na kisi alors mama o aboti Yvonne azova na ndako mona Yvonne ay koma ko kolekela yeke avanda ba mona mwasi na mwana aolia sani mona chauffeur akoma mona ama mukola koma mona leke batomi bala apparemment ba sous clair to ndie babimaka Yvonne tant maman lobeli Yvonne pona Diego babi Diego Yvonne so ngobe banana ya na rapport à Diego alors tant maman na koti rapport wana Yvonne aboyi abengani maman na yake kovanda na ndako o Yvonne abanda ofutela Diego parce que la Diego ndako ali maman na yake ofutela na ndako wana azui Diego aye na ye a remplacer maman na ye na ndako comme ça basa la vie na bango kimia parce que bazarana mutu msute na ndako ba ko découvrir ba secret na bango po bana bango miki sko mama lokazaki wana mama zako mona basini wana tu mama comme ekolobela et comment mona neti gênant nde bakenda otika mama ya Yvonne place Diego azako vanda allez Diego pas mona mama na soutien pression achela mama na poison kufa ya solwana Diego mtaboma mama Yvonne je comprends maintenant qu'ils ont kaka sous domination parce que na temps normal eloko bongo ko sala déjà ko benga na mama no pona chauffeur te vous comprendre mais ça ba misusu pe bazolo ba ke non mama Yvonne pe zomona na pe ke babanda ko sala ba cop moko boya molili bolimbisa biso tozaka mingi na respect ya baweyi pourquoi entourage nezaki ka batu moko ya bizarre kopa molili neti copine moi balèvement ba drogue ceux qui azaki na kopo wana me Diego avoué parce que ngeza la meilleure façon ya Diego se justifier devant la justice il y a somme lobby to bimana e boyda boy ya somme zoloba sko pona koloba ke babanda sa ba kopo mona mama Yvonne abomba te azoloba ngo clair to bimana e tanga mona ke mama Yvonne aolinge susta linga écarté ye ndabomi c'est que qui c'est polaka qui c'est comment na suka mais pour nani akende ko renouveler te c'est que pe simba été nzambe kanda leki nyonso cela veut dire que qui c'est polaka parce que ceux qui maman ils vont constater que biloko ne bungi bobi mananda kunanga c'est que qui c'est polaka voilà poto koma penza na suka pona sujet oyo otali caméra na ngambu ya ba mama bao lexa mama o ememi mama Yvonne na liwa okolo bani na ngamba ba mama tozala fidèle yo mutobala yo mutozanda kumona mobali poko bala ezaka te obala officiellement ni tango komi de anda kumona mobali oza mwasi alibala donc yo mutobala yo mutoza marié basi mibali ezaka basi te basi mibali tozala fidèle eza na ba patron ebele babomisa basi na bango na ndako abimanga na mwana musala matisi niveau jalousie a tcheli madame poison madame akufa voilà poya tikana libala ndenge moko lelo mama Yvonne akei pour infidélité so ozomona lelo mo rezo simba te yebisola na papa te papa apparemment okomisanga susu tozi problème na mukongo to nzoto tokende kasi ata hôpital po photo sunganaka so ezo simba te est-ce que toko kende pe na procédure qui toka bwana te te mais so monique simba te olo sala infidélité so monique boketi po bakenda pe na hôpital muso yo koza papa zo koma te za ba éjaculation précoce ba mukongo potali bumu ane na nyonso mais kuna nde aza traité faut traiter mukongo OK so monique babe simba te so koza na posa bokabona parce que ngana yebi l'amour ce n'est pas le sexe on se marie pas pour le sexe pas pour les enfants bolingo eza bolingo. Donc, si on dit que yo linga ino jo ana pona sexe et simba suste. Boka bo ana bino lo sala infidélité.
so olingaki ye mpo na mbongo moniki aza su na mbongo takwei bokabwana na bino parce que olingaki ye mpo na mbongo mais soki eza par amour olingelaki ye c'est-à-dire olukela partenaire na o solution mobala olukela mwasi solution mwasi olukela mobali solution mpo bosala bolingo na bino on peut continuer kovivre donc fidélité leki tout histoire ya ndeko na biso vraiment epesa biso mayele surtout na baentourage na biso il faut kotia bainterdiction na balimite mama nalinga na bosana mutu keke kose retrouver na matadi na boma koma balamusi molimo ne kende kotambola eluka biloko to na comprendre phénomène famille koyi mpo olamusa molimo na ye parce que na ndenga normal eloko wana ekosali matin famille ko olamusa molimo na ye bis non esekendaki na yaya ya Diego na mobile na ye chauffeur akomomona mimona meso na nzela baluka ba maître spirituel kuna na matadi kuna bakanga esprit ya Yvonne bakokanga te ambo ouais voiture ezozonga il faut ya Kishasa na bakanga miwana donc ezaki coup bien préparé na famille yebi non c'est grave merci beaucoup maman pour notre dossier parce que na yaki koluka yo pe to beti yango penza na bosembo parce que ozalaki na maîtrise pale baloba ke muto aza na maîtrise alikamu yenda za mieux placé pour alobelango na koleka po to silisa na linga na lubango te makambo grâce et grâce tembo mona ngondeni nazo eba penza te na moni sumo tout est na moni makolo te ndeni ouais bah apparemment ndenge moka loba ekeza buzz tondi maka ekeza buzz yango parce que to comme mona lelo après avoir kosala buzz wana comme kota bémission na comme talama ayeba ke a otalama raté a créé le moko boy po batu ba chaika po so atie le batu batala c'est siko a reçu visibilité ngo mais visibilité baluka ngo peut-être na façon wana te visibilité baluka buzz na papa bana te toza biso nyonso ba chroniqueur so za besoin luka buzz moi makasi frapper le mora bien je comprends ngana ko frapper na John nga te pa na mbali na ngana frapper na ndeni ata kutu makangu na ngana frapper na ata fiancé na ko oser te donc obimisi mobali moko ya ndengwana akotaka babeza mwasi to ata mbali na ngaza muzika na tokosa ne babeza ndengwana te non on peut pas so ependeza ki base bon et comme maramba ba cerveau bon na yoka ki akangisi fi moko ka ya ba chroniqueuse kaka ouais asali bien moi je suis pour nani mutu tango zo affirmer ba makambo za na ba preuve te il faut le kana justice mais ka YouTube elaxi biso bongo kasi so YouTube elaxi biso bongo justice pesa wana pona sa musala YouTube elaxi eza lo rolanga Sarah zala mukuse makasi na ibi eza lo rolanga tango na yaki ko affirmer maramba fali pupa tango ba preuve eza ki te na suka yo na makala c'est simple so na ki na ba preuve na nga opposer soutenir ndeko na mwasi akanga mi mama sa balobi solidarité entre nous te il faut telemela biloko mususu ozomona mutu ozoya ofinga mutu na réseaux sociaux pe ozoloba ke ata bo bengelinga ba juge na o changer maloba te c'est-à-dire tu as de preuves kasi tango bokomi na justice eza moment ya bien tia ba preuve te au monde que to commence à na peine justice ango mama Sarah malembe mama non malembe mama s'il vous plaît au monde que to commence à na justice ango nga soki nazaki ba juge na ba maître avocat bo lembisa banzoto mama Sarah la fille à question aebaki makambu pourquoi depuis longtemps n'a pas parlé makambu ya mais c'est pas nzoté et au monde que bango mo ndeba milukeli makambu soko bakangise poani teme faut bakangise parce que musikati babiso tout ça qui ba analyse mais analyse ya roloba ki mobile no alinganga faut approuver ngoti est-ce que batu ba fingi grâce te moté afinga mi petit mais est-ce que pourquoi landie ba propos ceux qui pensent alingaka atie la biso ba preuve bon le cas biso pe na YouTube en soit bo tia ba preuve grâce à memi na justice après ça ba preuve wana comme grâce il faut demander mobile pourquoi ça la qui vidéo mon te ki ba commencer kana biso bande te bango de ba lobeza base le cas bango de ba lobeza base na bango ba travailler ensemble na mobile na et donc moi au kota ko tia commentaire surtout zo Kardashian des grâce te Kardashian de comme système à famille système à couple donc to me bango sko ta to yoki ka ba pente to loba na biso te to loba sous te pour de te comprendre que ba vivre masara obenga te ke yaka bo likambo za bo grâce boy te to benga sous te to komi de ke biso tout aux en kati a fait ton base
o ya solo na comprendre c'est que koganga nyonso na ganga ekenda nango ya ofele te ofele to ganga ofele na ba conseil to pesa ofele ya za na bien na mobile na e ba créer na bango na bango donc to sopani heureusement na ria ba réserve au finga batute o moni makambo heureusement na banda obeta sete boti ko finga mobala mutu parce que balie bako bongisa pelobi mama kena mama mais grâce il faut somber la bato belé ba miliki fa futa etinga fa futa ba énergie ah oui nga penza na confirmango grâce il faut futa ba énergie na nga parce que nga na yokela ki ngo pasi ne ba ofinga papa panzo oh bosara na mino esprit na biso faut futa na kiti sengo na mwa ba maele mike na zozo mwa kala na bandi na koloba ndeko mwasi na ba conseil ya na lobi na papa nzutia na se ya poni komona biso lokwa biloko apamba boye po masara poto sukisa utema mabe koti na kati ya bato wana vraiment eza sujet penza ya suka eza pona nini tokomi na ba haine entre nous qu'est-ce qui se passe bozanga pona nini soki azala ngota lingi pe Judith paza na ngote so Judith azwinga na ngote fona sala tuna ko isa Judith to ko kanaka nde to misana na via pasi yango wana ndelo ko za na mitema ba kongole yango nde tindi biso to komi penza mutema mabe yango wana wana na jalousie ukomi na point ya kocha kamera uzoko sela muninga makambo yo moko za conscient ke okosa nazokosa po salir yeti osali yes bato ba considérer kaye ba linga kaye ba tchela ke moi ba code ba soutenir kaye ba soutenir Yesus te boko kanande bozala conseil poto koma na suka fungwa mapenza soki poza na bato ko boka mabanga après na ko clôturer na tikeli au caméra en tout cas conseil ezate chacun portera sa propre charge nga mingi na lobela ka maramanzambe ke Jésus-Christ revient bientôt, tout est vanité. Donc, cherchons premièrement le royaume des cieux. On peut sa merci na ba sponsor nanga Azir, crème de beauté, savon, frottoir pour les hommes. En tout cas, tu as vu que calendé ba maman ba za bon ça va perdre lelo basi ba bon ça sous ba perte pour ba vraiment banga ke a sora bongisie basi musuba yo linga ete papa tanga tambola raza image na yo moi si tanga tambola moi si agent canon a image à Joe. Alors nous sommes censés rebongisa ba pour sa papa dès to bongisa ba bilamba ba sapatu na bango suki to landela rappel pour sa papa il nous a malamu mingi pour matoza awa taille ya maman Nicole Malonga basio bazana besoin agrandissement ya ba fesses ya mabele olingi pe okolisa kokomba papa po ba mabala msupe kufana ba kokomba okomisiko place ngo obanda okimango ne bandeli mais kokomba papa po ekola yo mona ngo eza muki olingi ekola penga maman Nicole Malonga si to eloko wana nde si tu basa poto balingi kokomba ekola ya malai kuna kokomba ekitaka pona malili ezokitisaka yango ba petit bazo monela bango awati ba petit bazo monela bango omoni kola mukaba ekitaka kokomba ezokonda na misala makasi pota libumu ayebi pe kozwa soin ya pota libumu yango te mwa kokomba atikali muke pa lobi na okoma ta le petit ya Kishasa. Donc olo sala mama ndenge wana benga mama Nicole Malonga za na France wana ba produit na eza basé na ba plante naturelle et Majabu Gospel Majabu Talent wana bunda ba sponsor na nga ba mbote na Amelia Moy ba la private de Orlando Domingos ba mbote na maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï ba mbote belé na ba vrai na nga groupe WhatsApp na nga mobimba président bébé maman Nathalie Sarah Abwele Pamela Kabeya Edwige Kalala Célia Kike la Sol Mbemba papa Edi MK Eliezer Kanou Nana Bafana Ozia Massamba maman 4R Nani Susu Rose Bonga en tout cas bino nyos bande onanga nyos ba l'enfant mystique bozé belé boza tellement belé Odette Mokeko la bozé belé belé na pesi bino vraiment bambote merci na maman Judith Kalanga ndenge pe olexinga na émission na ona tongwa lelo. Merci beaucoup maman Sarah parce que on dimi to yambayo nzambalo la pambola yo. Merci maman. Merci beaucoup na balandi Jika TV News to komina suka bino moko bolandi maman Sarah boyoki basi bozala fidèle
mibali pe boye ba valeur ya mwasi soko bali mwasi eza kamituka te eza lupangu te eza mbongo te mwasi aza na besoin ya affection ndenge biso ba parent topesaka ba affection na biso pa bana imagine mwana o bapesaka affection na ete zwa ye na kimokolo azala ndeni atakoli na famille moko boye bien encadré akomaka sans manière parce que azwaki affection ya ndako ya baparent na ye te napesi bino matondo mingi mama Veronica Bena losako ya yo nzambe alola pambola yo merci beaucoup na obalinganga libota ya jika bozala kebele soki napesi o mbote bakoloba apesaki ba oyo apesaki ba ote napesi bino bambote bele parce que na yebete bozebele soki Yesu Masiya Nazareth azongi te tokotani mbala sima bosabone masivema merci na Patrick Maweja azalaki na sima bilili napesi bino ba bizu bayo